Capage TV. Capage TV. Dans l'église est tondi basé. Oh balokanga mutaloki azate. Ozo boya garçon wana zoya na lipa pepa na bino. OK. Oye bien venir na été à venir. Ezaka na maboko nzambe. Ngomba pe ezali te mutu amatia moni à venir. Ngomba ezalaka te. Okoluka pasteur okolemba ezali yo moko ba mama. Ba mama na petit c'était ba mama. Mama tango zokota na libala. Ouais. Okuti papa na bana na ye. Soko lingi o gagner confiance ya papa. Linga bana wana makasi. Papa pe akolinga yo plus que ndenga lingaka o avant. Mama nyoso oyo azali mama. Tango yo ye. Okuti bana na ndako. Linga bana wana baza bana ya mobali na yo. Potango yo po banda kobota ya yo. Ba yaya wana bakolingela yo pe bana. Po babi wana moni basi bazaka libanda wana balinga kosala plus que basi andako po ba gagner confiance à mobile. Au moins tanga mobutu soko tali mingi ba deuxième bureau azaki na bandako na ba ma campagne et loko école sera mabe penza na foyer surtout côté ya biso ba mama. Voilà. Et loko liboso soko za na ba camarade à mabe. OK. Pour camarade à mabe a peut se kara ba idée à mabe. Camarade a bien abandomé la coca un plus. OK. Donc azo benda yo na mabe po boko mami balé. Botambo la Kinshasa mobimba surtout sera dans na défaut et longi mabe. Yo za kitoko. Akolinga botambo la kaka bino mi balé pour place aux arts vendre. Donc on va bien. Oh. Botinga na zolo babona leka ba expérience wana. OK. Naza mutakala. De posenga mobali pardon zo mona ngo pasi. OK pardon ka so sengi chérie na yo. Boni ngoya ka sou plus donc amoni pe yake o tia na place a mobali ko. O salinga bongo. Oh balinga ngo mingi mo sa senge pardon. Akolingo kutu sou makasi. Tika boy. Amoni pe yake o tia pe na place na ye. Capage Télévision, merci d'avoir abonné. Nyoso Bazana Bisso, 90 000 abonnés. Donc dans un mois, 100 000 abonnés. En tout cas, que l'Éternel soit loué, soit béni. Et il est parmi nous. Il est dans Capage Télévision. C'est pas grâce à moi. C'est grâce à Dieu. Il me doit permettre que Bino, parce qu'elle qui coûte 100 000 $, bah 100 000 abonnés, mais bateau batala rabiso et belé ba ku banon abonné, ba ko s'abonner té. D'habitude, je faut ça les locaux on a clic, hein, clochette on a oza na musapi bale ba ndenge ya cliquer pour na ko s'abonner ou ando tshele biso na ba début émission ba do sala bien des ala wana so ko tika na Capage Télévision Monica rouge moi ezala wana ba kuma abonné so fini wana okomi abonné directement même sous ces so fini wana ekeno na Gmail et comment ça la mi bon na éviter jo ko expliquer nga so ba sala ndeni so ki la ki c'est Gmail à mon tout. Donc il faut ça osaka na mail na yo so eke bon la ki c'est ko koma mail après ba mo komi abonné on appelle ça là que ba abonné ba za la bloquer to ça na dalili to zo ici les sous parce que ba maman ba famille ba couple moi boulou yeke ça vraiment makasi biso to yana biso te ezala te ke to leki bino na savoir te mais là de temps en temps maman ya mukolo ayaka kolobela ba jeune fille parce que tozo abiser mingi na ba mabala ko boko la bana ba blo comme ebele ba naissance indésirable ba blo ko na nyoso est-ce que moi nazala ya maman to azala ya papa na maman to ndenge nini. En tout cas, Dalili, on est calme, bonne santé. Santé très bien habillé. En tout cas, merci. Pembe la pembe, net monté, ma pembe. Bonne ici, ça va. Bien. Bonne, il y a les chiens qui font ça, mais ils ont bien. En tout cas, ils ont bien. Il y a penza et qu'il faut pas une ça passe. Ah. A puis qui penza telemi makasi. Donc musala makasi. Musala penza. OK. En tout cas, la CPD Dalili azawana ba wazabata Sonas Société Assurance ya Congo RDC ce qu'on doit assurer ndako na yo, mutuka na yo, santé, famille. Communiquer Dalili na message wana et ça là est vraiment bien. Dalili, to bandambalama directement na émission na biso et to bandi non na société. Omoni pe oyokaki papa wa bomaki mwasi na ye na bana ya mwasi. OK. Tant yo apprenant que ça que en tant que maman, oyo azwa peut-être ko bokola. O ndenge ezalaka pe mwana ya mobala ya mobali ko bokola to memi pe bana na ona kati ya libala. Yo koloba ni pona terrain wana nana. En tout cas, pour Nayango vraiment et ça là qui passe. Na kanisi ba maman nyoso ba memaka 9 mois
mwana na libumu douleur wana ezoki bamama nyonso ya Congo. Et puis nalandaki yango bakondamne papa wana 20 ans de prison mpo na nga kutu alingaka tikala libela mpo motema wana ya koboma eloko oyo olinga chéri na yo oketi na bainocent motema wana azwaki yango wapi mpe ebandaki ndenge nini prochainement mpenza bao bamoni acte wana bameka kosala yango te nde mama batelaka bana ndenge nini soko memi quand même bana na libala eloko nini oyo okoki kosala po priorité ezala mpe na papa mais ezala mpe na bana na inconvénience nango ezalaka nini priorité ya liboso eza nanu mama ntango ozokɔta na libala okuti papa na bana na ye soki olingi oganye confiance ya papa linga bana wana makasi papa mpe akolinga yo puiske ndenge alingaka yo avant donc ndenge yo ozogate bana wana ozolinga bango osokoli bango samedi weekend boke kotambola ebando touche mobali mobali abando salela o bakado okuti yo ozosenga te mais soki yo ye okuti bana ozosepela na bana te ozonyokola bana mbala moko foyer na yo ekomi makelele okozala so heureuse te mpo yo moko nde oluki problème torture bana mosusu bakoka torture takimi na ye ndako tala na boulevard nde bana bazotambola baza na bapara baza mpe na papa na mama me mama oyo aye akuti akoki kosupporte mwana te mwana asali yo nini epuis bana oyo ozonyokola wana soki otali bien baza na elongi ya mobali na yo donc soki ozotala bilongi ya bana wana ozomona oyo mpena bilongi ya mobali na nga donc il faut linga bango bolingo ya mibale mpo bolingo ya liboso eza papa na bango bolingo ya mibale eza bana oyo okuti baza na ressemblance ya mobali na yo il faut linga bango donc yo soki olingi bango te mwana mosusu akoki kosupporte bapunition mosusu akokoka te abimine na balabala akutani na baninga ntango bazosenga ba 500 francs baliema o donc libanda mpe vi mosusu eza mwana avandi na ye ata bazoluka zonga ndako azolinga te eza cause vraiment ya bamama donc nasengi bamama mama nyonso oyo azali mama ntango yo oye okuti bana na ndako linga bana wana baza bana ya mobali na yo mpo ntango yo mpo banda kobota ya yo bayaya wana bakolingela yo mpe bana mpe ntango yo okobota kokasa te ntango yo oboti oyo ya yo wana mbala moko ntango akokola leki baoyo akutaki te oyo yo banda okende 1 année 2 ans yo okutu ya 10 ans donc so mwana no akomi na 2 ans yebaka yaya wana yo okuti akomi na 12 ans donc il faut osala kaka bolamu on ne sait pas jamais yaya wana akotangisela o mwana akomema mwana no na poto donc avenir oyebi te naobeta sete na bamama tala bana nde baotelengana na balabala tosalisa bapapa toede bapapa bakomi kokrake mutu bapapa bakomi kosala ba AVC eza cause na biso bamama mpo bamama bazosani mpo bamama mpe bakolobaka eza cause ya bapapa te nayebi so eloko moko oyo ezali vrai ndako ezalaka ya mwasi ndenge nini mama malgré mobali azali chef ya famille ndako ezali ya mwasi mpo bapesa mpe mobali na yo nzela bapesa ye valeur bapesa ye respect ezali aparti ya caractère na yo ndenge oza komemela mobali na yo ndenge ozovandisa ye ndenge azokende propre miso akokolata non veste oyo te mobali na nga bamoni yo déjà na semaine olatango bato mosusu bazala nabongisa ye mpake kodende ya bambala il faut bongisa ye mpo soki obongisi ye libanda lokumu ezouta epa na yo omonaka mobali akingani te so na ye moko akosokola ona osimba te okosimba soki oza na moto apesaka conseil wana bokoswani eza na problème bo mobali boye ase retrouve boye place ake na lidofol azongeli yo na biloko moko mystique omonisi eki oyoka pasi donc mobali asokoli na salle de bomoni sengle moko ezalaka na ndako te na misilipe moko apropre otuni mpe te okotuna mpe ndenge nini mpo babi wana omoni basi oyo bazalaka libanda wana balingaka kosala pliske basi ya ndako mpo baganye confiance ya mobali omoi ntango mobutu soki otali mingi ba deuxième bureau bazalaki na bandako na bamacampagne mare na pale kutu aza nango te bavanda na bango na ndako ya société mobali adaye babimisi ye ma deuxième bureau moko boye azali na macampagne na pale avandisa mpo na nini
biloko wana mike papa ye kaka bobandi yo kutu babengaki yo na ba 2h du matin ezalaki nani alie nanu te ase repose te makambo akuta ye nango na mosala oyebi te obandi bakanda papa azwi veste na azongisi aki obengaki ngani oza wapi oyaka nazanga mona palais donc akuta déjà ma ya moto atie makolo abandi bongiso manzaka ye moko bamusu bakoma oyeba na okata suki mamanga na mona mwasi azokata suki akwafe yo bien tie à l'aise papa lingaka ni mbisa mai asalelo mbisa mai wana mwa ya liboke banini okoluka pasteur okolemba ezali yo moko bamama na beti sete bamama babengi nga mahali ndenge ni ozomona natenga biba formation eleki mingi donc moyen eza te lycée mpenza donc mikolo alobi marketing il faut elamuka na sepe na bazin ya solo ça va nabetaka so nazwe pas général dalili eza sentiment makasi kozala na yo mais jo mystika tia biso na basport lokola bapartenaire na biso balingaka bamimonisa en tout cas toza na 10 minutes ya émission tozala na basport na biso na molongo mpena kitoko et puis tokozonga po talaka bango nde basalaka ke mama kapasha azwa mwa talent mwa plateau ezala kitoko tozwa bapartenaire na biso puis tozonga po tocontinue na dalili na mateya Mbote, ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pour na ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mususu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha monto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kende ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 toza na Matadi toza pe na Kimpese toza na Kasangulu toza na Bomba toza bisika ebele pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et de prestations de services. Toza wana pona kosunga to pe ko aider bandeko nyonso bazana ba difficulté quel que soit na poto to pe en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable,
auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Oredezo Commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins.
Au Réseau commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Au Réseau commercial Kinshasa, au service de tous. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basé à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autres villes vers l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline de luxe exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Merci en tout cas au Réseau Flat Hotel, maison commerciale. En tout cas, Bolingi Babylon a amené au Tapoto et à Kin et de Poto au Réseau Flat Hotel. Les patrons au Réseau, merci tous aux là. Dadi Bigis, la moussa patron tous aux là écran pour la photo de la télévision et ça la biso bien sifflo jazano moi libanda blanchi kiboko donc c'est la biso spot la biso private driver et même pas mali ba voiture il y a luxe na Bruxelles et zawana penza et même pas so bengeka et surtout ba partenaire nanga bazana besoin tant ozo benga pona au Réseau lo ba na bengi na part ya capage télévision. Tant que vous avez un private driver, vous avez un abonné à un mon partenaire vous avez un pour vous mais vous avez déjà vous avez un part ya Cynthia. Si vous avez un mam, vous avez préparé déjà spot ya boutique mam et na Kinshasa awa. So bengi mama ani, et ça maman ani na bengi on a compte ya capage télévision et ça va vraiment bien. Merci na obazo ya pe ONG so ba bengi ONG eza na Canada. Boyisi bango na part ya Cynthia masolo eza ndengeni. Merci Dalili. Oui. To kozonga na lisusu moi sima. To mona ki Deo Graciana mama na e obazaki poignarder loko oza mama penza ovani na kati ya libala. Et loko nini oyo ekoti sarape mabe na kati ya foyer. Et là, quand ça va mabe pendant na foyer, surtout côté ya biso ba maman. Voilà. Et là, quand les bossos sont aux camarades à mabe. Ok. Pour camarade à mabe, on peut se faire ba idée à mabe. Camarade à bien abandonné mais la coca implice. Ok. Bon vendre bobo sur la sola nzambe azo memelo ba implice ndenge ni papa mikolo santé papa za bien té changer na régime na e. Mais camarade ya mabe après so moite na fête to kende tata na ndemba ndoko tala yo kuta senga nga numéro na yo mais tango zo ndima biloko wana camarade betelo lisolo a bongo yaka kutu to kende na ebi place asalaka ozoye bateke liwa eza na sima nao jour ka ko accepter buzo ba yebaka liwa
eza na nsima na yo msupeka camarade yango peka yende azopanza susu omona mpe camarade mpe azopanza osango mpo arécupéré mpe oyeba mpe te de yo monaka camarade zor alula jo na o mystique mais tokoma omona mpe na bafoyer on dirait bino bamama mpe mpona kosenga pardon na libala ekoma mwa pasi eza génération na bino biso te tika boye ezalili oui bino kosenga biso ata 10 fois par jour okoki kosenga d'ailleurs bino bobenga bamibali na bino bayaya biso toandi obenga bango bapapa ozomona obenga papa Jean papa Roger ozomona yo mpe obenga mobali no mpenza ya Jean ozobenga mpenza na kombo mo mpe obenge mpe yaya mpe te obenge ka Jean-Marie obenge ka Roger Lema obengi kaka ozomona mpo osenga pardon bino bato alelo bino balicencie somo biso déjà 17 ans moi libele telemi bomiso komi ka waya epa bana mibali 18 ans baye kofiance 19 ans okei bino lokwa bolingi balicence ebele yango ezosala ozoboya kaka depo osenga mobali pardon ozomona yango pasi ok pardon kasi osengi chéri na yo bolingo ayaka lisu plus donc amoni mpe yake otie na place ya mobali ko osalinga bongo obalinga yango mingi mosi asenge pardon akolinga okutusu makasi amoni mpe yake otie ye mpe na place na ye yaki mobali mais bino ka polo ba pardon et biki attaquer ne ba na remplacer na kingani ozomoni ok bolingo eza bongo te ba mama bango moko bazokotisa mabe na kati ata mobali est-ce que vous expliquez biso souta avant que nandaka libala est-ce que vous aurez pena tanda lili ozu temps pena on vend sa moine et c'est libala les boye atala musu na ko balate mais na nina bota na kele musu maternité est-ce que vous sanga neti boye ngo boti foko yeba kanga makolo foko yeba papa tel boye foko sala ka boye est-ce que tant on a obino ba mama bando ozela bino ozela ngo subiso biso tozela ngo bino siko bino boza na monde Android do bozoka suba mama te bozaka apprécier Jackie Brown yaka nanu vanda na ne biso likambo moko boy mama naza pressé to mona na pourquoi on ozo 22h mama lalaki bo solo andeni ba supo bimino pe poza pe na problème moko ya makaso okoko yebisa mama te okoyebisa camarade surtout ça yo kasi camarade akopeso solution ko leka mama oya boti yo amour na yo ndambo a parti ya mama eza na kati ya nzoto na yo akoyebisa yo eloko moko po okoya na beba te siko camarade ntango kaka oyebisi ake ebongo yo oyebi te yaka na yebisa Jackie kutu boye Irene Ngomba kutu boye ozomona biloko wana donc il faut que soki mama lobi yaka nanu il faut zala kopesa ta yito ya mukie mwana nanga keba omoni camarade oyaki ne lobi na sepeli na ete elobeli na e na sepeli te ako dévier vision na yo boye na boye yoko yoka kaka tango ebebi ndo yeko ebisa mama ebi muninga na nga wana tala kutunga na bimisa e lelo abosana ngai mais mama lingaki koyebisa ngo avant opesa qui est matoïté vraiment en tout cas Lili merci aux autres épisodes vraiment kitoko et merci nzamba pambola pa mama ebele o bazolanda biso système wana o ekomela biso ba fille soko za ni kambule musu na ndaka libala est-ce que okoki koyebisa ngo pe muninga ne nazabo na problème peut-être là mususu na papa ya bana nanga kende yo kende ko luka yo bongisi na libala est-ce que système wana peut être intéressant bon ça dépend ya camarade OK camarade na kati ya Lingomba to na kati ya Yezu Masia OK wokoki koyebisa ye bokei pe apesi papa conseil ya lendisi ya yoki mais camarade mususu kuta kolinga yo na papa boboya na bozala libre bino mibale botambola Kinshasa mobimba oza komona ye kuta libala on pe na mona ngo malonga apesaka oni yo moko misombelaka bilamba yo moko misombelaka bakabelo na yo donc azobenda yo na mabe po bokoma mibale botambola Kinshasa mobimba surtout soka na défaut ya elongi mabe yo za kitoko akolinga botambola kaka bino mibale po place oza kovanda donc yemba bien oh botinga na zolo babona leka ba experience wana OK ngaza mutu akalati yo kalala sika yo ngaza mélanger initialisera oya nando ujana donc soko za na problème na yo kende pa mama oya mukolo aza na expérience
oyebi se tala boye akopesa conseil ya bien ata papa soki aza na faute bapapa mpe batalaka te nasali mwasi nanga mabe aomikitisa te ndenge nini kapashe boyo oyebaka te nayebi te nde papa mpenza aza na faute azoteste azotala o te mpo baheure mpenza osoka na papa eza ba 4 heures ba 5 heures ntango oki bandeka banzolela wana yo mpe obandi papa alimbisanga mwasi oyo nasalaki likambo ya boye nasaki na ide oyo ozokanisa te papa eza bongo te soki oyokaki libanda eza mpe bongo te yokelanga mwasi na nga ya solo mwasi na nga eza nde boye oke nalimbisi yo omona mutu tozaka na basemeki na ndako boswani boye bamoni bino na ntongo bozodejeuner ya yango basalile ekisi me bapardon yo osengi kuna mabolongo na se kosenga kaka mobali pardon aleka boyebi pardon so ozolanda mobali mabolongo nde epesa mobali basentiment akoti na sale de bo olanda ye na mabolongo ozonga boye na motema yebika sa limbiso me akotiko kaka osenga basala bongo po ani basala bongo po alingi yo te anga corriger nyonso ezaka parti kaka ya babolingo kaka ozomona me basemeki bayebi ya baswani mpenza ku nde babundi te enemi boye na boye me bamoni mpe abolamuki déjeuner bomeli bokoti mutuka moko na basongere batikali na soni donc secret ya kogarde libala ezalaka kaka mwasi moto ayebisa yo te ke kisa libala ezala yaya yokanga mama no nakofongola pena matoyi lokwa éléphant kisi bayebiso kisa bolingo ezalaka nango te eza kaka respect mobali no akomi camarade na yo ndeko na yo ya liboso bozolala ne bozolamuka na ye pasi na yo maladi na yo ozonga so epa na bino te yango nga nazokamwa kutu baparent lelo bakomi osenga bambongo ya libala ba 5000 banini yo yebi te esika mwana akei depense koleka ndenge yo obokoli ye so okoti libala na 25 ans nzambe asungi bino bokoma na banonata na asali depense ebele mobali na maladi na kolesa yo na kolatisa yo na famille epa na biso baswahili balobaka libala ezali fulu de bosenga mingi te mpo soki mama abeli akotinda le kende oyebisa kapage atinda mbongo akisi bapesi ti pendant 10 ans 12 ans ekoka 5000 te papa apesa ekoleka te siponi koteka mwana na yo mpo na nini do batadot fe balembisaka ifo balembisa na bino kwa mama mosusu ezaka bakoki kopesa na moins cher te yo faut kende koyebisa mobali na toyebi mpe bacouple mosusu ezaka omona mama mwasi azoloba me yo ozondima bakende kopesa kapashe eza bato bazwi na ba 17 heures bayandukaka mabe soko so ozwa na ovio ebike papa na biso azalaka na Mazda VW moko boye kala tozovivre bien okolinga mpe mobali ya chômeur omoni yango mpe normal donc selo yo moko mwasi okoanvie nini tukotambwisa epa papa na yo olia babiloko ebele bazolia lelo bashawarma banini biso tolia yango kala na ba 1982 so yo mobali eloko nini esalanga susi mutuka to nini oyebi kaka ke tokozwa lelo olingi mobali no aza na eloko te après 10 ans yo ebi avenir ya garçon wana c'est ça oyebi te oyebi te lobi ekokoma bomoni na tv azalaka mobali na nga toboyaka ye mpo ya nini azalaka na mbongo te olekisi chance na yo boye oleki bafille ebele bazolekisa chance kapo azomona mobali aobeta ligne 11 azoenvie jipe oyo ayebi ndenge basombelaki yango te mama mokolo wana avandi na ndako wana yo yebi kute ye nda asangisaki mwa 20 000 moko boye mpo basomba jipe na bango yo omona kaka mwa père moko boye mandefu apembe olobi jo na ngai te linga garçon oyo azolinga yo après 10 ans ebi avenir na ye te tozokomona bakonzi lelo tozoyeba tozotatone baparent na bango mais destin nzambe alobaki okoleka na un jour okoma président sikoyo yo garçon oyo ozoboya wana faci ozoboya wana lobi aza na mbongo osombela okabelo te après 10 ans c'est ça omoni premier ministre oloba nini nani aloki yo moto aloki yo te ta l'église etondi basi oyo balokanga moto aloki yo aza te ozoboya garçon wana azoya na lipapa epa na bino oyebi avenir na ye te avenir eza kaka na maboko ya nzambe ngomba mpe ezali te moto amati amoni avenir ngomba ezalaka te ozomona kapage ata oyo ya mwasi wana azoyaka malembe
on a joué bisaka obombaka oui pour transmettre en epa na ye vraiment en tout cas dalili bana ebele tozoki na biso vers la fin parce que OK musala dalili akata musala na sonase aya pesa mama te ya apa zongi sous dalili za papa mbola pour édifier ba famille pour ba maman ebele dalili to ko pesa quand même raison na ba maman ba na fin de libana baza quand même na motema wana ebi ke papa succès na motema mais na fanda kaka po bana na ba se retrouver la nzela te po mutu so boko la bana te parce que to mona ba maman mususu to lobite to ebite ndenge ni bakabonela mais nga pena depuis na koma mama na comprendre te bana ba maman musundeli batika bana ta même sous 5 ans place musu ye pas à place mususu na ebite soko kokyo te yani parce que tozo mona pe bana na nzela awa na sansika ba question nyonso wana pour pesa biso biano bana so ba tondi na nzela nazozonga kaka epa ya mama po papa botaka te papa kumbaka zemi te douleur wana obiso tozwaka tant tokumbaka zemi yo yebi po mwana abima douleur wana punition wana bapesa biso na baparents na biso te nzambe ndapesa biso il faut bota na douleur yo olanda nzambe adimine douleur wana omonele wapi soko mpona nini yo mama okokende kotika bana na yo so boza na problème na papa tika ya kende na ye mokola koya kotoke yo na butu après 5 ans omoni mpe akokoko ba 3e nani ota ozongi ebebi kuna ozongi na report anjili su ndenge nini bazongaka kaka yo mama kosala erreur te po yoki kuna papa sente papa sali boye okangi bisaka oki otiki bana oyebi avenir a bana te bapremière dame baza wana vraiment yo tiki bana na yo bakontinue sur classe te babebi basente bango donc obebisi étoile ya vie na yo ya kilobi po manda pe ya vie ezalaka esilaka donc moninga penza boye na nzete penza boye mama banani ba osimbo nana osimba yo bana so boire po kende kata na hôpital ya diamant bo transport ezate mais soko kanga mai kanga ka na bana nga na okufa ka na bana nga ilobi bana ba 6 classe o matili kola jeep oke sengwa kobota oke sengwa ya mokili baya capable oui des problèmes ezana ba mama na sengi bino botika biloko wana bana batondi ebele na balabala pona bino bokanga motema mobali azali mwana na yo soka yoki te pesa ye conseil ya malembe ya koganga te lokola bangala ndenge bagangaka yo yakawa oza wapi lelo koyinda te loba na mobali malembe aza bebe na yo vraiment bebe soka sali mabe ozukaka mbala mombele bando tubaye aza bebe na yo bondeli ye osengi ba bolimbisi bobongisi bino mibale okokende pe pa mosala nzambe mo nzoka lingaka pe yo abebisi pe po baza pe batu tozomona makambo ebele bamama bokanga motema bovanda mpona bana ta papa kei un jour akozonga bakoya kobotela ye mundele kuna kamwe kuna nzoka zemi ezaki ya mundele omoni ka ba 3h kokoko papa ye azongi bovandi na bino avenir a bana eza ya lobi eza penza ya lobi kapage ndenge eza na un jour omona pe ya mama penza donc akomi pe ya bokomi basimbi ebo na bakoko na ye esilaka pe ok ozomo merci dalili tokomi na biso okende osila tozozon isusu mpo bakestion eza ebele bao balandi yo na capage télévision oyebisa bango nini bamama nayebi bozobenga ebele bozobenga mosala mpe ezobenga mais ntango azali na bandale ezali pasi talaka sonasi depa kaka nakomi na ozala wana mpo na bino ndenge bozosenga balobela boye maalili loba boye antuka bamosusu kutu maalili nasaleli mwa koli moko boye obongiseli biso libala ngai alobi bolandanga mama na bino nazali vraiment merci dalili mabanga ezangaka te fongola pena kesi nafongoli mpenza progresse mpenza libanga ya liboso nabwakeli Françoise Wezago mon ami d'en face aza wana ma Joséphine Sankete na papa Alphonse Ngomba na Franceville Malte la Jolie mama Antombi ye Naomi Mukuna na ISP Maïsi Timba
bokilo na nga nalingaka mingi esili wana esili yaya mokie boye bona sonas wana bakisa irene kaka aza wana irene izia ya dokta atikaka ngai te jaki kutu parfum koloba te esili nanu ta bakisi esili nanu tozobakisa deko kizita kuna tomoni bazali baza wana Lubumbashi papi azali lycée Kofo azali directeur nanga ale mulumba ona lingaka mingi ngambezo tika boye e mobali soko tali fo tale boye wana directeur boyo tali directeur nanga ko boga somo tale ngamba mobali akona sonas na mo be nanga ka dalili likona yeba ko de benga dalili dalili lobaki bien dalili fongola onje dalili lukabo ngabi e yakaka malembe tokokoma kaka. Ok, merci en tout cas. Napesi batu nyonso batalaka biso mbote ba mama ebele na sûr que contenu eza kitoko oza mama olingi ozwa part na yo ozwi parce que nzambe okita likolo taloba même so azotinda badalili azotinda mama kapache et tout toza a mpona bino nzambe apambola biso nyonso mpe mabota na biso topesi batu nyonso bazolanda biso mbote bamama nyonso ya RDC mbote en tout cas batu mpe bakonzi ya mboka botalela biso awa na boulevard moyen koleka eza te so olati chanete bofo mata bavitre bana bazali donc ekomi lokwa victoire boulevard est comme le quoi victoire tu habites tout ça la nini donc embouteillage bana babi musu bazo bima koto yo tokolo ba place te mais en tout cas musala pene sala makote marambotali boulevard parce que tozo nyo quoi ma victoire boulevard ba fungola ba porter à mituka bana mike ko senga koto ba aveugle to boyite mais vraiment en tout cas bana c'est ça ba naissance indésirable donc ba bloc wana nyonso baso pesa ba campagne bazo koloba ozala beso kolandisa bana te kende ba tcheo soki nini wana ba tchaka wana to kozonga sina dali lipoto lobela mambo wana bien en plus dans capage télévision to kolukapna un grand docteur aroya a pas expliquer mambo wana nyonso eze tumbuté kolandisa landisa bana te tant que vi kozala musala te ozala eloko kolesa bango te okende ko boha bona maya kalama en tout cas vraiment en tout cas merci to sala nyonso wana campagne de sensibilisation. Bon, s'abonner massivement à SIA plus 243. Bon, vous allez décider. Merci. Bye. À la prochaine. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832 +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Capage TV. Capage TV.